avril. Tu sais que Kabila a toujours moins sérieux, monsieur Toutiwana. Na cortège à côté qui nango Goma, va abattre l'un de ses chauffeurs. Heureusement que tant que Goma zo qui ne namoka moko soki Bushagara, a kende ko saba lo yenge na ba honneur alela lo fundu pe alela orgueil. Frappé, awa azongi rapidement akimi Goma, azongi po yoki da lo kito. Sécurité o est commis dans la frontière et comme sous par les Américains. Ouganda, moi na Museveni, à l'obi, à l'ongé na Bakopa M23. Ouazalen du cas récupéré sous 8 villages. Bandeko Balandi. Bino mutubosa na confiance à Joseph Kabila. Continuez à avoir confiance. Beaucoup de monde beaucoup de monde souka na bino nyonso pe na Joseph Kabila. Qui sait qu'il n'est pas n'importe qui pour le moment. Finga Kasai, Finga Muluba, Finga Nyango Lingi, mais yeba déjà que nous sommes à la fin. Bandimi ya Joseph Kabila Kabange Bosambwe awa tozoro baboye patrouille ya liboma ya biloko ne nyonso enquête sur enquête kinga kati bazana kati ko travailler pour la banquette tozoro ratir biloko nyonso ya Joseph Kabila pona ba yeba kite boyeba déjà ezana village moko lumish ezana kota kahele pene déjà na Goma déjà to récupérer en to 4 ravitaillement ya ba M23 Joseph Kabila nebisa qui a outi ko raté déjà coup kala troté tozo zoyer tozo bomaye 12 avions ya ba américain et ça la patrouille aérienne na minito ya sika papa marambo non bo sambwe satellite déjà zo betarabo RDC Mobimba, mite ma passe, finga loba, finga baluba, sala nyonso lingi, bo sambo Joseph Kabila, o lukaki yango, o gozwa yango turoi. Allez, bo s'abonner, lelo, bo kozwa ba actualité liboma Youssouf Kabila. Lumba, on appelle ce bino briefing mi balega ya pamba po, et chauffé dans le mitema ya ba Congolais. Tala ngaza mtu abatu nyonso ozala PPRD ozala nini ozala IDPS ozala ngaza mtu abatu Youssouf Kalonji na boyebi kaka je suis pour tous les véritables Congolais de PRD et de mer Goma awa tozolo baboye ya ko chauffer depuis 22h ya butu ba arme lourde ya liboma na ebité na lobi na ebité toze la tiba 12h na pesa bino ba news ya 12h 13h na bengi batu nanga kuna bazo ya mbati la bengi bato Goma bazolo bate mais mokonda yo yebisanga ke non makele les atoza na kati problème sérieux makele le bitumbeza makasi Bukavu kuna échauffé 90 quelque onani M23 bakangi bango 800 quelque ba nani commando ya biso renforcé abonnez-vous